l'indépendance parce que à cause naïe n'est toujours. En tout cas, merci beaucoup et nous souhaitons bien une bonne fête de l'indépendance. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable, autrement dit original. Quand le monsieur me que TV m'a encore battu belé. Oui, je sais bien que vous avez belé devant ma poste de télévision à Bino, au besoin de l'édition de Moukolelo. Surtout vraiment le lot, par le but on a spécial Lipanda. Donc le 30 juin, depuis le 30 juin 1960, qui nous le 30 juin 2023, bah, 63 ans déjà, depuis que je suis indépendance. Donc, il y a ce podcast TV et Tikali Simate, et Bini Penza dans l'environnement, et Bini Penza, et quoi, il y a quelques communes, il y a quelques places, pour que solo, il y a des cocoyeba, les pendant, ils ont les canengenini, depuis que je suis pendant, nous n'avons changé. Nous avons malamu ebaki semi depuis que tu indépendance et puis tu reyoka avis à moko simana mususu par rapport ya mukolo ya lelo. Oui, place au peut-être toza bongo direction direction benga Gambela et puis et ça on benga Fox. Donc toza vraiment un croisement Fox Gambela. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien derrière moi, mémorial aux anciens combattants. Place où toza eza place ya anciens combattants. Batamakasu babunda bitumba. La première guerre ezaki na 14-18. Donc de 1914 à 1918. Première guerre mondiale, bato babunda bitumba. Et puis deuxième guerre mondiale ezaki de 40 à 45. De 1940 à 1945. Bakombata babunda bitumba na Union européenne balonga. Nde oza place na bango donc mémorial na bango ya ngoyo et puis baza na place na bango na sport Gambela o batongela bango bafanda na trois longonya na bato wana nyonso na saluer bango nyonso baza vivant bisika bazali et puis o bakufa paix à leurs âmes. En tout cas toza vraiment wana te toza la spécial Lipanda et nazanga mon côté quand nous avons appelé pendant Chada David à Mosi Nzambe et on a l'examen micro à me couper sur la piste mais avant l'examen micro nous saluons ma boss nanga tel que mon boss Roni Patrick Malunda ma que je les salue à passant Jacking babi on est caméraman à ma casina ya biso podcast de Londres pourquoi pas à monsieur Yannick Malunda ma la saluer nos musique bozali on a l'examen micro nanga pas à Mosi Nzambe il pas me couper sur la mike avant to kota to suka wate entre toujours sur vraiment long trajet to quoi kuna na triomphal to quoi na di 30 juin to ke kuna na statue ya son excellence Patrice Emery Lumumba o déjà tika biso asala ke to so Lipanda ya mkola lelo to fêter to quoi na statue na to meki pe repese la mamuke et puis to ke suka kuna na kinkole et siko wapi to yeba Lipanda ngo kuna zo le kanenge nene donc Alexis pour la micro n'a pas moi Nzambe. Ah oui, merci, salut à tous nos chers abonnés de la Yabiso Podcast. Balobi chaîne, ils ont payé ça makambu likola makambu. Ils ont eu toujours dans ma maman qui toko ba image abonné. Yabiso Podcast. Le vrai mais à koyinda balobi moto ils ont payé la sekomata. Ils ont payé la likolo. Et bon, on va kaka toujours dans le domaine à Bisso, il y a journée spéciale de l'indépendance. Ouais, kokisi 63 ans lelo. Donc lelo on est toujours fêté en haut. Et bon, on va découvrir en haut juste après. Et là, collègue, bon, c'est ça qui n'a rien. Boss Roni live. Boss Yannick Malunam ainsi que Chiking. Et voilà, et Tozaka toujours dans la continuité na biso, vous allez la brancher, vous commenter, vous s'abonner et puis vous liker. Kakana Yabiso Podcast. Merci beaucoup. En tout cas, spécial Lipanda. En tout cas,
tous les Congolais. Ne zappez pas à rester toujours branchés et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner, puisque le décembre, 1000 par Yabiso Podcast TV, la chaîne de référence, et me sent toujours que c'est d'informations vraies, d'informations réelles. Et non, bon, c'est qu'on souhaitait. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. En tout cas, bon fête Kitoko à suivre. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo, oyeza biso na biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when you begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si to benga mabalongi. Ouais, quand on a domaine on ça nango il y a spécial Lipanda. Il y a 63e anniversaire depuis toujours indépendance. Si quoi il y a biso podcast TV et comme vraiment lui a parlé du peuple. Toi la boulevard triomphal, donc toi on a triomphal et si vous voyez bien derrière Montréal, triomphal et Anwana, je crois bien oh ben c'est une image pour nous mon triomphal et derrière biso, je crois bien sur Kinshasa, bah ressortissant sur RDC Boyebi, tout ça vraiment liboso il y a parlé du peuple. Mais babi na cadre gars ya idéologie ngo, to suka to ça sous descente moko kuna na statut il y a Lumumba héros national ou appelle ça biso indépendance et puis to kekosuka na kinkolo to ba ambiance ngo ya Lipanda ezoleka kuna ndengeni ezoselanga plaisir trop parce que nazo mona mukolo ngo ezoleka bien ba marche de santé donc ibatu et belé liboso pa du peuple là et baso sepela pona mukolo lelo ya indépendance. Merci beaucoup et à suivre. Na bosanaté pour nous souhaiter ba joyeux anniversaire nanga à Patricia Ngimbi babi mwasi nzambe lelo tokoyoka te to na soirée Lipanda kuna na njili donc biso nyonso tout à varese en RDC donc ekoyinda kuna ngala sina banyango taka ya biso podcast TV nabite okopesela en tout cas lelo ndezoyinda babi lelo to pesa makam du kola makam. Bon, tout ça vraiment la triomphale et nasima la biso vraiment na parler du peuple. Donc les lopenza ezo yinda, vous allez brancher pour na Rolanda. Il y a biso podcast. On va vous en voir. Kaka na ya biso podcast. Vous êtes toujours branché. Ba abonner la biso, bobo sanate ko s'abonner. Bobo sanate ko commenter. Et puis bobo sanate ko liker. Et là, lelo de makambu lelo vraiment de makambu. Pesa pour sa vie quoi. Donc continuer toujours. Vraiment babi échanger quand debino bozo mona chade David amosi nzambe azo pese la et na bonne sanité ko souhaiter ba joyeux anniversaire nanga à ma chérie que j'aime beaucoup Sandra Boka babi motema ya papa André Ndoba ou mère na ngone na babi mwasa mbiji baby sa panza original azali ayo futa facture wana en tout cas le peut-être yoka te soirée Lipanda. Babi a vu ce podcast TV et le ballon s'arrive dans le garçon et puis ça pour sa vie. Merci beaucoup en tout cas restez branchés ne zappez pas parce que nulle part ailleurs qu'à podcast. Oui mais ça on peut se donner toujours d'informations vraies à suivre. Yabiso yangoyo, oyeza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Oui mais voilà, to continuons vraiment la place échangère. Toujours vraiment la carte ya échangère. Toujours qu'un de statut ya Lumumba. Papa wa pesa biso indépendance. To me rappelle ko lobela mo muke place wana. Mais tout le monde peut ko par rapport à la journée, allez, bonjour. Bonjour. Ndeko kombo nani? Nga kombo sniper. Sniper. Ah ouais. Ok, comment on passe? Tout le monde on a kati ya échangère. Je sais pas au coco. C'est comme la podcast ainsi que partout dans le monde. Et puis c'est mon qui a vu par rapport à journal Lelo. Tes journées à Lelo, nga moni yango za journée mo ya bien. Ya biso kufela kibiso, yango to epe kotala e. OK. Est-ce que vous ba artiste comme musicien? Biso to célébrer indépendance. Biso to ba ancien, o za famille yende moi kasi Lumumba.
biso yeyo ye pe na ndeve na biso ba descendant biso totel akaye. Ah bon? Oui. OK, merci beaucoup. En tout cas très intéressant hein. Bonjour. Bonjour Simao Lutumba. Simao Lutumba. Comment Simao Lutumba? Simao penza ya poète ou ya Simao ouais Sima. Ah Sima. D'accord, merci beaucoup. Moi je me pêche dans le monde de Lati Bodo qui et dit que le temps wakala. Dans wakala pour aboti ko na lumumba. OK. Ba wonde bazaka mona kasa lumumba. Siko noko abimanga na lumumba azaka mama na biso. Nous devons comprendre dans l'émission de ce podcast ainsi que notre partout dans le monde. Nous avons donc il est papa. On sait qu'il est d'abord on peut pas copier qui cala. Donc c'est-à-dire que bazo célébrer on peut lingeli. Yango donc en bon donc nous le temps passé wa radio yo akoisa ngokuna ngana lokota ngo na makrevete yo sala gana OK, merci beaucoup. Si vous me gagnez ko loba depuis toujours indépendant style le 63 ans déjà. Bon me gagnez ko loba on ni on obi sali constant que ezaki mabe melelo comme et kende nengeni mamba. On a tous ces 63 ans là. Et le kamala zate mugasi ekufa kala. Dola te bango 9200 dola comme na 25000. Donc de c'est pas quitter biso mo po biso tout temps bien. To bote si mo machette. Merci beaucoup. biso kala ba mo ke bien té. Donc tant que bino batakala. Ndebo moni je crois que vous allez avant indépendance hein. Oui. Tozalaka yango ne moment ya ancêtre na biso to reconnaître bango na façon bien na biso tozala makambo nyonso ezoleka na minute tozosepela yango te na ntango na biso wana akala ezalaka boye te tozokamwa kongo biso toyebaka ezalaka boye te biso kongo na biso akala ezalaka boye te toyebaka mone na biso nyonso ezalaka na batalo te lelo fa congolais ekomi ntina na niveau ya 25 000 francs en tout cas mpona lata ndenge nini bandeko na nga banso suki na bango eza bien ezalaka ndenge ezali tala yanga ti lelo ezalaka be moya kokata ya koswanya yango eza te moya nakota na salon eza te mola to bien ezate dollar kaka dollar faut miso 1800 mais lelo skole comme ba 3000 francs comme ça biso mo retambola bien un zaïna skole le comme na 32000 francs en tout cas na sonyonga na nyoni makasi tala na tona na ndo sombali pa mwamba lelo za ematili pe komi 500 na banda kolia mikata mbasu ba ochana mwambo fele lelo dollar emati mikata elimwe bakondisi mikata ndiwe soni mboka ke bien te kota charge munda di vraiment zala na kwana kota masiska veni lonzo donc bon comme chien fort on met la soute tu es tambo nango on marche de santé votre tambo la pour na skolo comment ça komara ba to komara ko melaka ba gene au mona jeune yo wana melimo loko 500 kuite belé mais na tango bina kalezaka bongo te na tango ba biso ba bongo te président mobutu tango voyageaka président mobutu biso to yebaka tango voyageaka soka keibe bo sepel no pona dollar matema tango akoya boye okakola fufu 2 Zaïre carton Thompson 1 Zaïre mais lelo na yebite so lelo beto ko beti boloko ye moko ebisaka masangu oka 3 Zaïre saka masangu mais lelo na yebite mboka ngo ye moko tumukonza kamba biso mboka leje beba nango alobe kufa kala mboka na ese kufa biso zongi c'est la biso mboka na biso nde ezalaka na tango boya kala sur la TV ye mope muyibi fachona muyibi mama tango tozalaki na kati ya bar biso nyonso elengo na bandeko na nga biso bansa ndenge tozali boye soki tozali komela mo na biso na bouteille ya kala mesa nyonso kokuta ngo plein na boye mokolo ya lelo kene na bar okokuta bouteille yo moko na bar degré ezali ya komata bouteille moko 3000 na kala toyebaka ngo na 1 Zaïre na minute 3000 ebongo boye biso bandeko biso banso tomesana komela ebele siko tokomela masanga na biso ndenge nini. OK, merci beaucoup. Nyonso wana par rapport à tango na bino mboka zaki bongo te mais lelo mboka komi boye alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que mboka ezonga na ndenge ya kala na tango na bino wana donc esengi na nini po mboka ezonga ndenge ozaki malamu tango bino bozaka non ba jeune hein pour le monde bonuni déjà tosengi peuple nyonso boye po biso tozala peuple congolais te biso tozala peuple zaïrois tosengi na ba peuple congolais boye biso nyonso tozala na ba moko
Comme na différence moko ya makasi toyebi te po biso zai na biso toyebaka yango boye te tosongi na bomoko ezala na biso banso kolia ezala na biso banso unité po to progresser na makambo nyonso na kimia po degré makambo ezokende na elobami te biso zai na biso ezalaka boye te tozalaka na bomoko eloko moko te na ntango na biso bandaki kosepela bandaki kokabola biso tata na biso olobaki ekolobo moko tata bemo moko ekolo bemo biso nyonso toza bomo et pourquoi bino bakongolais bolingi bokabola biso bazaiwa bolingi bokabola biso mpona omboka esi ebebakala tata tikala mboka boye ta. Ok, merci. Ça, c'est l'ambiance. C'est donc l'ambiance d'aujourd'hui. Quand on est spécial Lipanda. Donc, il y a kala auto bana au monde soute bango on est la mugi zomona. Ba yepa muninga na bango le monde baguna. Ok. Ba randa susu. Ba souhaiter ba bonne fête de l'indépendance parce qu'à cause naie n'est toujours. En tout cas, merci beaucoup et nous souhaitons bien une bonne fête de l'indépendance. Ouais, déjà toujours avant vers Stati, il y a le défunt Patrice Emery Lumumba au Asile Koti Kabiso depuis 1961 au Bakangara Bango na Polo et au Quito. Nde bakende ko bomba bango kuna na aéroport à Luanu na Lubumbashi. Donc les défunts Polo et au Quito nde bantera ki bango kuna et puis le défunt Patrice Emery Lumumba nde bakota ki na tono ya site je crois bien ebele ya bato bayebi histoire on azo pesa malgré tout date babomaye toza pena na précision na ngote mais akufa déjà na 1900 depuis 1961 et linu na ye o ba retrouva yango nde baya ba posa na statut na ye pour na ko reconnaître donc défunt Patrice en tout cas balongonya mingi balongonya belé na musala o papa salaki donc statut na ye yango yo je crois bien ba photo na bozo mona yango yo ba photo na yango yo en tout cas penza notre papa paix à ton âme en tout cas moli mono vraiment épée manakimia parce que alita makasi pona tozwa indépendance tozo fêter mokolo lelo tozo célébrer donc 63e anniversaire depuis que tozwa indépendance yango mais vous avez moi quelques questions pour ma papa Nabiso. Je sais pas, bonjour papa. Bonjour, c'est quelle émission ça? Spécial Lipanda. Oui, spécial Lipanda. Nous avons célébré en haut pour nous canter sur mémoire de papa Nabiso Lumumba. Oui, je sais pas, n'habite mon colongo à l'élo, na moni bovandi bolati kitoko et au mega mkiro pesa moi à vina yo sur mon colongo à l'élo. Bon. Mokolo ya lelo eza mokolo oyo tozwaki indépendance na biso et puis boyebi que parmi bato oyo Nzambe asungaki mboka oyo pona tokoka kozwa to bengi indépendance eza beaucoup plus en mémoire ya ba leader et ya ba esprit ya Patrice Emery Lumumba. Alors yango nde tozali awa parce que bato ebele baza koya pona koya ko remémorer mémoire oyo ba congolais nyonso na ndenge ya ke Lumumba oyo ba boma ba memaye na Belgique. Il faut détail wana ezalaka bien rodé parce que Lumumba tanga yeko monana amonani ebembe na ye biteni na ye emonani na Belgique mboka oyo ba kolonizaki biso mboka oyo alutaki pour natozwa liberté autoza nango lelo babomi ye awa me ndenge nini mutuna o bakongoli fo bayebaka ndenge nini biteni na ye ewuti kobima na mboka oyo bakonezaki biso nde omonaki ezaki bitumba munene oyo tolutaki pour que enfin 62 ans après bazongisa
biteni o bazwaki ya Lumumba. Donc toza boye procès ezali na Belgique wana pona toyeba comment makambo elekaki ba stade ya ba responsabilité ndenge elekaki nde tozali awa. Donc likambo ezawa ezali likambo ko nene. Donc bana bakomi koya kotala Lumumba, c'est normal parce qu'il fallait pas Lumumba azala na Belgique et puis biso moko toza kotoyo na mboko ya litaki. Donc to salaki effort to zongisi awa na kati ya Congo mboka oyo ya litaki poto koma liberté oyo toza nango lelo. Donc sur ce point na sepeli na ba mituna na bino na sepeli na ba message oyo bozolekisa pona bana bayeba importance oyo ya Lumumba ndenge tozwa indépendance et liberté oyo toza nango lelo. Voilà un peu pour répondre. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, papa vraiment Azaki clair a expliqué sur ma lame kolekanga talakaka. Yaza papa ngana zala mwana donc ameki pena ko pesa ba détail ngo ndenge ezali. Papa le binzo ta Lumumba ba kende ko retrouver ngo biteni na mboka Belgique, mboka oyo écolonisa biso. Alors mamango ezo continuer donc question mark point d'interrogation hein. Maman les autres continuent d'être hollandais. Et tant que les Congolais, ils ont droit à biso. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Emery Ohano Wemboloa. Bon, d'ailleurs, parmi les Congolais, nous avons un combo moko. Namoni papa Emery. Tout le monde devant statue à le défunt, son excellence Emery Patrice Lumumba. Au coup perception à vie nayo par rapport à mon colalelo. Je sais pas les candés. Oui, merci mingi avi onako pesa lelo. Isaac Ganaza, membre de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Oui. J'ai été chargé par le président de la Fondation Patrice Emery Lumumba pour na yamba bayoyo bakuya kutala papa na bango. Eza eloko yekamusingai lelo et que bana oyo bazoya bango moko bazoloba tozali bakoko ya Lumumba. J'ai vu une petite fille qui venait à Pléra et elle a insisté pour Akota Atala. C'est que c'est 4e génération de Lumumba maintenant. Et ça m'a touché au cœur. Vraiment, c'est quelque chose que tous les Congolais attendaient. Oyo Eza anniversaire à Liboso, une année après son inhumation à Célier. Mais Tokuti bateau plein, même vous avez observé, Tala Bazana Nzinga Nzinga, pour dire que les Congolais ont dans leur cœur leur héros national Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup. Naba autorité à Mboka, Félix Tshisekedi. Pona mayo nyonso azokumbela makambo ya Lumumba tilelo que bana mikendeke na uti koloba mwana muke ya 6 ans aye kolela Lumumba lelo na zape na image na ye awa na zuyi. Vraiment merci mingi na chef de l'État. OK. Merci beaucoup en tout cas papa PC a vie na ye a expliqué quand même ndenge ngo j'allais écouter papa le mwana 6 ans et olela et héros national na kombe à Patrice Emery Lumumba. En tout cas coup de chapeau na yé vraiment yenda lita poto koma auto komi lelo. Merci beaucoup on aussi na caméraman et aba le ba image. Oui ndé bozo mona donc mozolo na yango yo kande bozo mona donc neto Sabino il y a biso de référence mais ça on peut savoir toujours d'informations vraies d'informations réelles dans les montages de tout ça vraiment na statut il y a Lumumba Obata mausolée na ye. Je crois tout le monde papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kabuichi Esau. Papa Kabuichi to monio awa na mausolée à son excellence Patrice Emery Lumumba ou à sala qui tozala otozala lelo tozwa lipanda. Na bité ko pesa moi vie na par rapport à mokola lelo ya onde ezoleka par rapport à 63e anniversaire otozwa depuis indépendance. Oui, je vous remercie de votre question. Et là, ce pays singal pensa makasi. Dans ce pays, c'est parce que le 30 juin, nous tous nous étions encore jeunes, mais nous étions déjà dans ce monde. Nous avons vécu le temps de Lumumba, l'héros national.
nous félicitons Dieu de nous protéger aussi jusqu'aujourd'hui, comme son anniversaire, comme l'anniversaire de notre indépendance. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés ici pour mémorer ça. Je vous remercie. Merci beaucoup papa. Tout le monde papa de l'autre côté. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on est? Je réponds au nom de M. Augustin Ndala. Papa Ndala, tout le monde est mausolée à Patrice Emery Lumumba. N'habite à Vina par rapport à mon collègue, je sais pas, c'est ni non Koloba. Oui, la journée est agréable comme il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la circonstance. Mais ce qu'il y a est que mon impression est que nous puissions manifester toutes les années qui suivent pour honorer notre héros national. C'est ce qu'il y a. Merci beaucoup papa papa si vie na bango par rapport à mokolo ya lelo héros national, notre héros national Patrice Emery Lumumba. Je crois bien aux derrière liboso ya ngwana et puis si ma ngoto toza vraiment na mausolée, il y a héros national na kombo ya Patrice Emery Lumumba. Donc il y a déjà na kati. Et puis, tout le monde, en tout cas, ambiance les Kamalamu, de part et d'autre, en tout cas, nous célébrer en Kitoko. Et tout soukaka awate, tout soukaka na otam sa micro ana kati changer te, to rekende tina kimuta, to yokapi ba vie ba ndeko par rapport à fête ya lelo 63e anniversaire depuis to indépendance et to kesuka bongo na virage ya Mangobo. En tout cas na bonne sanité, ko saluer et puis ko pesa ba joyeux anniversaire na ngai. Et pas mon vieux que j'aime beaucoup, Babi Eric Makadilou, joyeux anniversaire à toi monsieur Eric Makadilou. Women en Babi Panza baby, ça profite bien de ton jour hein, original en Futa. Monsieur Eric Makadilou. Ah Babi Motomoko bien. Papa social, joyeux anniversaire à toi papa. Women na na yo. Merci beaucoup et to continue bongo. Pour la vie merci beaucoup à suivre. Donc Prince Oyo, il y a un Prince Kimbuta et puis la Simon Corona dans un boulevard il y a Lumumba. Et si on voit peut-être sur la Mukina Bandeko, on a coyé à Vina Bango par rapport à Mukola Lelo, on a fêté 63e anniversaire, la biso depuis aujourd'hui, Lipanda. Tout le monde peut maman Moko, tout le monde bonjour maman. Bonjour. Maman comment on Paulina. Ma Paulina, tout le monde on a maï d'ailleurs au TK pour obtenir de quoi survivre. Le 30 juin, on a fêté 63e anniversaire, la biso depuis aujourd'hui indépendance. Au côté de la caméra Kuna, mais 63e anniversaire en haut. Et j'ai maman moko babengi femme de compassion, mère boss, maman moté mama lamu, maman sociale, maman ni mama, babi mama Laura Chou, yenda bi asombi ba pesa maputa kuna offrir na maman apesa bango cadeau par rapport à la journée à lelo il y a indépendance. Ndete moni maman Paulina to sepeli pe ko pesa ye pesa liputa moko maman. Et j'ai na maman moko ya motema malamu aza na Londres asepelaki ko pesa yo pièce liputa le quoi cadeau pour na mukolo lelo ya indépendance nabiti maman na komone maman Laura to be ke Laura Chou ni na ngoko ba ndenga offrir yo pièce liputa la sengi merci ndebo pesinga pesa et pas maman Laura ndenga pesinga pièce liputa la sengi merci mingi. Ok, merci beaucoup maman. Aza vraiment reconnaissante et pas envers maman Laura. Il y a cadeau au frérier pour la mokolo lelo. Il y a Lipanda. Bonne fête maman. Merci maman. Ok, bye. Ok, on a tout tambola ko lukasu ba maman. Oyo. Oh nzamba destiné ka po bazwa. Ba pesa maputa oyo. To moni pesu maman moko. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Winner. Maman winner. Oh, winner to winner ya vainqueur. Ah d'accord. Maman winner to moni ozo tumba mo wa biloko noa. Nelo za journée Lipanda o tozo célébrer yango. Mais na maman muté maman lamu belo. Maman Laura Chou. Aza musika kuna na Angleterre, naza congolaise ya makila penza. À l'habitude, journée le collègue bongoté. Quand même dans ce moment quelque peu ça maputa, na offrir na maman pour na fête ton indépendance. To ce que peut ça yo maman Laura Sibla qui yo, peut ça li puta no ya ngono ko zwa. Je sais pas ni na ngoko le pas maman Laura Chou.
Maman Laura Chou, merci. En tout cas, Nzamba Pambola Baksebele. Merci. Ok, merci beaucoup, maman Winner P. Azaki vraiment reconnaissante. Et pas à maman Laura Chou. Maman a monté, maman la modèle, non, raté. Journal Ipanda, a CPI a offert ma pièce à ma puta. Et pas il y a ma maman. En tout cas, bonjour maman. Bonjour. Maman Kombolani. Comment Irène? Maman Irène est au monde à Kimbuta Awa. Mais quand on connaît ce matin, il y a plusieurs protestes. Ma fête, ça va aller le 30 jours sur les candés. Et le cas qui toque, on nous a baboulé, il y a des indépendance, il y a des fêtes. Ok, merci beaucoup maman. Et ça, maman m'a monté maman là, moi j'ai musique en Angleterre, à Londres, kuna. À ce pays qui offrir ma maman, ma pièce ma pour la bonne fête à l'indépendance. Il y a un maman on a bien ciblé payo. Avec ça maman Irène peut pas cancer la pièce moko. Na habité ni na ko pas maman. La pièce maman Irène a mbote belé, ba bonne chance là. Merci pour Kaben Galuputo. Ça m'a pas. Ok, merci beaucoup et on est acquis reconnaissance à ma maman. Je crois que ma maman peut telle ici reconnaissance pour la maman. Maman Laura Chou, je crois bien au Yoki, donc remerciement, maman va très reconnaissante envers Yo. Balobin Zamba Lola, à mon ayo, à Zone Salisusu. Il y a Mimi Wan, on tika micro là et puis à Chef de David, moi si nous pour continuer l'interview. Ah oui, merci. Siko Wapito Moni vraiment. Maman Laura Chou, Vanda na Ngwende na libela. Maman Moro Boto, merci aussi en tout cas Vanda na yo. Et tout le monde peut ba maman tout na c'est là ba vie na bango to pe mosusu mbote maman mbote. Comment nani? Comment na tata na? Oui, maman pour une journée spéciale indépendance. C'est là vie na yo. Donc sentiment na les ndeni. Sentiment ngeza na za pour ça mboke ngeza la bien, ba na so ko la bien, vie pour la bien. Donc 63e jour d'indépendance des Allélo. Donc joie na yo koko matango vraiment la journal lelo parfois les autres les candidats ni depuis to qui tombe jusqu'à comme na moment où. Non, la journal les aga différent pour na qui toko makasi na que so poani. En tout cas merci maman le bi journée na epona lelo eza vraiment qui toko makasi. Et to pousse ni super maman peut to tourner le sous bon kembo te maman. Ngote maman. Kombo nani? Maman Siska. Oui, maman, les alliés journée spéciale indépendance. Pour le ici, 63e jour de l'élo. Donc, anniversaire et l'indépendance, c'est fait à l'élo. Et maman, c'est là en vie. On peut journal l'élo, c'est le calendrier. Journal l'élo, pour n'engager maman Siska, c'est peli. Juste aux horaires qui mènent en boca. Tous à l'aise, en boca, tu mets en soi, tambola, bazolia, bazomela, bisotolia, tu mets de la tité. Tous à soutien, tu as un seul retour, tu mets la tola. Bazo pesa bilamba bazo leba nsuma ba biso to lelo te to la ti to za soutete awana kimbuta na njini les paniers ce qu'il encore c'est que tout na yo pelobi ezali ko banga te. OK, merci maman tokutana kaka tokutana penza merci au revoir. Oui to pusani to moni lisusu maman sali mbote maman mbote kombo nani kombo Maïda. Oui, journée spéciale ya lelo indépendance donc 63e jour et anniversaire de lelo. Donc maman c'est là pendant toute la journée. En fait dans les andengeni to pe journée na zo le kande na mokolo lelo. Journée na mokolo lelo kitoko na sepe ko nzamba ba te biso ko lelo to botama na bango ba kufi na semaine pesa ba te ba kufi na nzamba ko misika na ngona zane pe na esengo makasi. Par rapport à joie na yo sentiment na sentiment makasi na mokolo lelo ko mona ke to kuta isu na ba ndekolanga ba lekisi nga avec cameraman na za pe na esengo makasi. Ah oui, merci. Tout le monde sous maman, tout le monde sous tout na sous maman qui est tout poussana. Mbote maman. Kombo nani? Kombo nanga nsusu. Oui, les alliés journée spéciale, il y a indépendance. Donc ici 63e jour de l'élo. Et papa c'est là pendant toute la journée. Donc nous pouvons sentir dans mon cola l'élo tout joie dans les années. Bon, mon cola l'élo, eza journée moko ya oyo tozwaka l'indépendance donc eza mokolo moko oyo Congo ezalaki libéré donc eza journée moko mpena ya esengo mpo na ngai mpe mpo na bakongole nyonso donc eza journée moko mpena ya histoire ya monene mpo na Congo. Oui, selon la vie na yo par rapport à mokolo lelo à cette époque là na moment oyo tokomi selon la vie na yo. Bon, selon vie na ngai kobanda bisika towuti na lelo vraiment toza nanu mpena na se makasi donc pena avancement pena eza pena te peut-être toyebi ke na ndenge
na ndenge président Fati ndenge ye toyebi ke azobundabunda mpona azongisa mboka ndenge ezalaki mpena na rayi kwa mpo mboka mpena edindaki mpena makasi. Donc souvent na biso tozosouhaite mpena bonne chance mpena abunda mpona azongisa mpena Congo ndenge ezalaki. yango wana mpena tozosouhaite mpena donc mpena bonne chance mpena bonne chance. Merci beaucoup et tozo continuer toujours. Ah oui, merci. Et na balandi na biso nyonso, il y a biso podcast. Oh, vous allez qui wana branché pour na kolanda émission. Balobi ya biso podcast. Oui, il y a la cabine toujours makambo ya bien dans chaîne la chaîne de référence kaka na ya biso podcast. Et bon sanate ko s'abonner. Bobo sanate ko liker et puis bobo sanate ko commenter. Ba édition bobo ko zo yango kaka na ya biso podcast. Et to uti vraiment moi musika par rapport na balandi na biso bobo ko yoka selo avis ya moko to pe ya mosusu par rapport ya journée spéciale ya lelo indépendance donc 63e jour ya anniversaire ndé ekokisi lelo. Donc to yoki biso na so ba vie ya ba papa to pe ya ba maman na tina na mboka na biso Congo. Et voilà et na pesi mbote na ngai na ye moko balobi boss live Roni et Yannick Malunda sans oublier Adji King ya yo ngwana na musika et vraiment na kokende musika te et na ingénieur azalaki na sima caméra toza na ingénieur o azalaki wana et bongo wapi balobi original la taille acceptable prix d'Asingimbi na saluer na musika bolo yang sai 40 na saluer na musika et bongo wapi na kobosa na te mama Chantal Mafera ya yo yango wana et na passé vraiment micro na ngai et pas ya original. En tout cas, les longs appareils na mabanga et bana poto s'il vous plaît bolimbisi. En tout cas, mabanga na ngeza précisément na bano baza na bateau baza na kati ya Congo. Tel que madame Sandra Bessa, motema ya papa Marcela, umbe na ngwende na yo babi tu es proche marque pour l'interrogation dans le minute dans la deuxième édition hein ça m'a baissé alors que vous mettez original les longs dégâts en tout cas on souhaite pas joyeux anniversaire à Patricia Ngumbi moi si nous avons vous mettez na ngwende na yo le pendant ma vie to baby ça business na teni ya Varese ya RDC pourquoi pas à monsieur Eric Makadilou joyeux anniversaire à toi papa Eric Makadilou vous mettez na ngwende na yo original yo baby ça oyo futa facture wana et sans oublier à madame Sissi Ndonda babi madame Sissi Ndonda mwana kauka tanga babi onde mokonza ba sapato au niveau sapato original sapato bien sandala bien lipapa bien il paraît chez madame Sissi Ndonda kuna na kasavuku kuna série Busu Jano numéro 4 umena ngwende na yo en tout cas na possibilité de se remercier aux qui sont sur le bac malamu il revend devant après cette télévision na bino pour le côté la édition émission spécial panda. Merci beaucoup. Maman Laura Chou. Toi, le jour J, le jour J, puisque troisième jour, tu as bébé safar, tu as une de sa maman, Missale Monani, pour les accords en vague. Babi, le 3, Tokoyo Kate pour la bébé Moko, Azobota, ma babi, le jour J, -3. En tout cas, édition émission est comme une mais que caméraman tantôt il a benda déjà indépendance tata dozoulié olifanda tata tombakidi on peuple orange chata va gagner olifanda tata dozoulié bye potokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to uti nini te tomoni